Aza na ndeko moko aza na France, précisément na Paris, alandaki mission. En tout cas, mission c'est qui passe makasi. Benga bino papa Fali. En tout cas, na part ya Jésus-Christ, na mbongo te mais moi mukemo na en attendant OK non tiki la couple on a ya ba aveugle. On tiki la banta mo eloko de façon que aider banta na ti, atana mo eloko, monsieur bo tsata moi eloko mo na coin. Bo banata côté ka ko aider comme ça. Nicolas Zoya a eu la peau, andaki mission, andaki ba posa na bino, ndi bolobaki mais moi mon keno na jui, a dit papa fallait que non oti quand on ne pas couple là avec et aider bango. Alors papa, avant tout banda, na pesa bino enveloppe na bino. Pas bien enveloppe no yango. Ils bino bena na maman. Merci Nzamba Pambola. Ezali couple mo apesi biso mbongo eza couple. Ali kotanga kombo na ngate na pesika na part ya Jésus-Christ. Na part ya Jésus-Christ Nzamba Pambola couple wana vraiment epai isolo euti ekauka te eyakande ebele apambolaka bango abatela bango na ba risque na ba danger nyonso. Est-ce que arrive à pédérer que jour souper boboti osenga mbongo bozo na kote ba puna ba bote musa kambo et ça m'a rappelé bo deux fois na kutana ngo sezo kende koko azo gidenga bazo benga nga yaka ngalaka ngo yake to moni mo ano azo gidego amona mke na fe ya butu ye oboya wanga bya ko yake siki likambwa boya awa yo kamsola ote botika ekala bazo gide to komisio efika moko boye pona to kota baba na biso kwema na bakala ka ba toujours na koko na ngabo o flasher biso mbonga yango bino botala kana te bomona kana bino te mutu ko la kana flasher bino mbongo o te pele kaka tokutana kana ebele toza biso mibale tozo papa taka nzela na papa na ye papa mwana kendaki na classe tozo papa taka na mama ko ali o longola mike yaka na ye boye yana papa boye tokome wana o longola mike papa bia bosuko toza mbongo wapi to yebisi bango to za mongo wa bado bazaki misato ba barrage ba tsaki barrage wana après ba legisi biso mama yebisa biso no ba difficulté ni okuta na lo ba question na ki na miso na zomona ndeme ngale za difficulté ote mais quand on komisa balandi ya FM TV wana miso ke tindi mwana boyi asuna na miso so na miso na ngambe na kei yako somela nga boye yako kalinga mbisi nga mwana badusa mbisi na kozika na kokenda nazoya so na na miso na na kei yangani tungisaka ngai pona déplacement mwana ya to kende boye mama na lemi na ngai mwana sikane sala nga passe makasi ba ndeni ke lamba we komisalité est-ce que ba ça ya kolakisa na mwana tala ni lamba we eza bien fufu etebi biloko eteli neto lakisa mwana nde aza miso na biso. OK. Makambo mususu komelaka biso na vie toyebaka te euti wapi. Ebele lo tozomona bakoma baveugle bato mususu pe abotama normal mais lelo akoma lokolo katana. Mususu lelo bakoma maboma. Alors ebele pe lo tozomona bazana ba mbongo mais lelo bakoma ba pauvre. Mususu lelo ba maboko ekatana bango nyonso wana eza nini réalité ya vie. Désormais, Bokozwa, émission Nabino, réalité à vie. Réalité à vie, c'est une émission où vous allez découvrir l'histoire vraie de la vie pour que, et puis ça biso maele, obiso de tikali toye ba nengenini, toye ko vanda na vie. Bonjour, bonsoir, ça dépend de besoin d'abisso partout dans le monde. Mbote na bienvenue sur Balandi FM Télévision. En tout cas, Nzambe apambola baboni na biso nyonso ya FM. Bandeko oyo boza ko s'abonner, bozo partager, bozo commenter, bozo benganga, bozo ba remarque. En tout cas, Nzambe apambola bino. Merci na pasteur Jay Kafwa depuis Australie. Merci na frère Don, merci na pasteur Patience, merci na maman Élisée depuis Allemagne. Nzambe apambola bino vraiment. Alors lelo to kiti awa
tout ça nasi replanga zomona tout ça awa na Willery na simalanga za triomphal pa yo bito kutana bandeko to ambaki dernièrement couple oyo ba aveugle na Kimbateke tumika koyamba bango to soyena bango alors ils na abonné moko ya réalité à vie il y a émission ya réalité à vie alandaki émission alobi non papa fali en tout cas l'année émission il y a papa oyo aveugle na maman aveugle couple aveugle en tout cas et ça n'inga pas mingi alors il y a mingi zate mais na part il y a Jésus-Christ pour que combo ya Nzambe gloire à Jésus-Christ et tombama na pesi moi enveloppe pour que nous retike la couple wana na Kimbateke alors to kitaki na préfina na équipe mobimba ya réalité à vie ya FM télévision to kitaki wana mais to sali deux fois donc to kitaki deux tours mobimba na ndaku ba papa couple wana bazate donc ba bisi soki ba 4h bazonga ka ba 20h ba 19h tara ba million na moyen biso to patienter pour nous avons ti R1 ezate donc to zonga alors to jaki bon équipe nanga ya FM télévision to kita awa place wapi ba ka ko senga mbongo na triomphal bien merci pe to kiti na siri bozo mona bango na musika ndenge bazo senga mbongo alors to koma to zwa bango to so na bango muke to présenter bango enveloppe na bango oyo na part ya Jésus-Christ atindeli bango ba mikolo to benga papa ka part à Jésus-Christ donc alobi gloire à Dieu le kumu ya Nzambe e mataya kita Nzambe atomba en tout cas merci beaucoup balandi te faisant radio te préfina to comme faire ba papa na biso couple aveugle to meka un peu ko solana na bango na moni bango wana bazo senga mbongo na balabala vraiment en tout cas ils a pas mingi na habité bandeko balandi ya FM télévision en tout cas bolanda biso na likebi nyonso toza vraiment na triomphal pa yo tokutana na papa yaka Tofina papa Benazo Azad wapi yazakuna wapi azakuna okay na biso wapi Tofina okata papa Benazo yaka mama yaka boy oya boy mama papa Benazo oh malembe kuna terrasse ça massa yana papa boy ah bonjour maman papa ndeni Ah bien. talo boko yango Merci. ndeni santé Nabino. bien toko luka bino na ndaku mais malheureusement to mona bino to so défend bimba na ndaku kuna mais ba biso ke bo bimba 4h bozonga kaka ba butu alors ndé on to chisaki bon na équipe to ya a place sur ezake bosenga mbongo to to kutana bino po to meka un peu ko sona bino na habité soki ah ouais OK merci papa na tout soki moyen zali pour na linga poto sola moi muke na otala bino ka ndenge zalaka to vendre attaque quelque part to meka ta sola comme ça ngana mata po ah moi maké les arts ouais ça va merci maman Kimba ah maman tuka bolimbisi nazwaki moi nini moi na numéro ezali donc c'est-à-dire bonjour maman ah maman mafuta bato bazo benga ngapo no pena mama ah to kuta ce soir professeur woni ah te toya lelo zanga tout ya papa Benazo comme ça toya su kuna na ndako kenga na zapene mama kasinga na tuli papa Benazo neni papa benga ite babi pour kutana otuna ah te mama ngana oya na obenga yo toya na ndako pour que to sala élément mama olobi ndeni pardon maman tiens micro maman biso toza FM télévision maman toza réalité à vie toza ba émission ya réalité à vie bato bakuru bato bakutana na ba vie to sola na ba nyonso ba aveugle ba handicapé bato nyonso alors na habité maman yo ovandi api ngana sana masina OK makambo mosusu komelaka biso na vie toyebaka te euti wapi ebele lelo tozomona bakoma baveugle bato mosusu mpe abotama normal mais lelo akoma lokolo ekatana
misusu lelo bakoma maboma. Alors ebele pe l'autre zomona bazana ba mbongo mais lelo bakoma ba pauvre. Misusu lelo ba maboko ekatana bango nyonso wana ezanini réalité ya vie. Désormais, merci Balandinho sur FM Télévision, merci beaucoup Rolanda Bisso. Pas y plutôt sur papa na maman, vu que place on est à moi makelele. En plus, moi et belé donc moi tout sur na ba mon pena malam mingi za. Alors tout ça na papa Benazo na maman Solange. Na maman Solange. Papa Benazo bonne santé. Santé za malam. Bino pe bien. Tenza mazo bate. Tumuki bino ça fait ça na tsara micro hein pour Simba Boye. Même ce qu'on bouger. Tumuki bino 2 jours mo malanda kuna mais oza atende to bage na to kita na triomphal parce que ko senga même ce to komona bino Dieu merci pe toye l'autre fois toya ki me bolunga déjà ba ce que na bozaki wana mais boke de anda ndé le to bage non le faut to kita pour que to kita na bino to meka pe osona santé ndeni boninda ko mambozo le kande ndako makambo le kana bien ndenga to monani na ngolu ya nzambe to dali bien. OK. Bon, papa Benazo, nous avons des pour appeler les vieux en plein travail dans nous ça. Mais si vous avez 4 heures, est-ce que c'est solo? C'est pas bien solo. On a rêvé, on a volé qui ça 4 heures ici, c'est d'avoir nous sokola. Là, si maman, tu vas nous sokola. Papa, maman, va manœuvre donc tu vas au plus tard, 5h14, 20 torongwe. Comment besoin d'en bon, ce qui est embouteillage, tu commences à 20h30, 21h et moins pour Stockholm. Ce qui est un la soir, pour polygar na sambola pe buzo kendeka. Botamora sambola faut kende pour bakulu na tango na barinya rabo. Soko tarde batu ba komikote li otikali bakangi. Bon papa Bena, ezana maman moko bon oza question ya maman na tuna maman ezana maman abisenga na tuna question abi mais maman aza aveugle. Asa randeni po alambela maman est-ce qu'alambaka na été alambela papa olambaka te to alambaka alambaka na nika basani yo moko na sukula bilamba na sukula nyonso bana pe na nika ka bango na lambaka na sukula basani bilamba na pangosa pe ndaku maboko ne mutezo sala misu te maboko vraiment oyi barandeni nike biloko no lamba fungata mungu aboye fungata oteka mwa muke soko oteko kitalo bakisiti. OK. Maman ipsa biso no ba difficulté ni okuta na ngo lo ba ke so nyaki na misu na zomona ndi menengana za difficulté ote mais quand on kibisa balandi ya FM Télévision wala misu te misu yo otindi mwana boyi obe aswa na misu so na misu na ngambe na kei yako somela nga boye yako kalinga mbisi ngamo na balusa mbisi na kozika na boke nazoya so na misu na mena kei yangani tungisaka ngai pona déplacement mwana ya to kene boye mama na lemi na ngai mone sikane sala nga pasi makasi oyi barandeni ke lamba oyo ekomi salite est-ce que ya kolakisa na mwana tala ni lamba oyo eza bien fufu oyo etebi biloko oyo eteli nde tolakisa mwana nde aza misu na biso. OK. Orape na elamba lomo eza kolingaka mingi olatango mingi lokelanga liputa wana oyo nga nalingaka eza yomo oyebi yango na ntango da totya na sinit totya sini neti oyo jibi fula oyo siko elamba liputa ndenge nalati boye. OK, merci maman. Nous avons une émission Nous avons bino papa Bena. Eza bandeko ba Hollanda papa Bena na ebiti. Ndenge possible que bolongo anda ba 5h wana bokoma ba 4h juste. Ipsanga papa Bena. Obatela maman ndenge nzela. Ba difficulté ni beaucoup on a nzela nde bozonga. Bon, ba difficulté to kutana kana ngona ndela. Parfois pe botutani pe okuyi mais bato to kutana ngona ndela balwaka. Kolanda bango te bango ba trace na bango bakendela esika mpe dali ke voyant ye wana koyi menga wana leka wana ebike soki na komi esika wana na dina ebike na komata na kokita mais par erreur pe bu koyi donc makambo ya ke bele to mbula si mbule ye destination na bino za kola cimetière oyoka wana automobiliste alobi ke ngana kokoma na ngai te soit akomi so wana kimbangiste wana mbula makasi donc vous êtes censé à kokende na se ya mulo mona mai tondi
bakamizo le kwa za mai mona kaka boué déverser na ndoto mais boto kende ka pona ni bokoma kaka epai boto kende to subo tarder ba ka oki na ndela ba kuluna est-ce que ba ya babino est-ce que arrive peut d'ailleurs que jour musupe boboti ko senga mbongo bozo na kote ba kuluna ba bote musa kambo et ça marabe bo des fois na kutana ngo sezo kende ko kwa zo gidenga bazo benga nga ya kanga ka oyate to moni mo ano zo gideo amona mke na fe ya butuye boya wanga bya koyate siki likambwa boya awa yo kamsolaki ote botika itaka bazo gide to komisio esika moko boye pona to kota baba na biso kwema na bakala ka ba to zo na koko na ngabo o flasher biso mbonga yango bino botala kana bino bomona kana bino te mutu ko la kana flasher bino mbongo o te pe le kaka to kana ebele taka nzela boye toza biso mibale tozopapa taka nzela na papa na ye papa mwana akendaki na classe tozopapata kaka na mama moko ale oyo longola mike mike yaka na ye boye ya na papa boye tokomi wana oyo longola mike mike papa abia bosiko tokozwa mbongo wapi toyebisi bango kaka tokozwa mbongo wapi bato bazalaki misato babarage batiaki barage wana après balekisi biso ok papa Bena en tout cas tout quand est tout le baguette on a tamé une traité au jabino alors ils ont na ndeko moko azana na France précisément na Paris à l'endroit mission en tout cas mission c'est qui passe ma casse benga bino papa Fali en tout cas na part ya Jésus-Christ na mbongo te mais moi mukemo na en attendant ok non tiki la couple on a ya ba aveugle on tiki la banta mo eloko de façon que aider ba banta na ti atana mo eloko monsieur boro tsata moi eloko mo na coin bo banata côté ka ko aider comme ça Nicolas Zoya ayebilo ni ko sala po andaki mission andaki ba posa na bino nde bolobaki mais moi mukeno na jui abi papa fallait que non tika on ne pas couple na ya aveugle aider bango alors papa avant tout banda na pesa bino enveloppe na bino pas bien là enveloppe no yango ils a bino bena na maman merci nzamba pambola ezali couple mo apesi biso mbongo eza couple ali kotanga kombo na ngate na pesika na part ya Jésus Christ na part ya Jésus Christ nzamba pambola couple wana vraiment epai isolo euti ekaukaka te eyaka nde ebele apambolaka bango abatela bango na barisque na badanger nyonso na yango nzambe kaka alingaki banda mokili esalama ete un jour bakomona biso mpe un jour bakosalisa biso na yango nasukisi kaka wana kimia na ntambe kaka ezala na biso nyonso ok toujours mpe mama loba ta eloba moko mama eloba moko mpa bandeko oyo bakanisi bino quand même na mwa eloko en tout cas topesi merci mingi ndenge bokanisi libota oyo yango wana topesi merci nzambe apambola misala na bango esika bazali balemba biso te bayeba na kosunga biso sumba la nsima topesi merci ok en tout cas merci papa Bena un mot pour na émission na biso réalité à vie lobani koloba pour émission réalité à vie bon émission oyo vraiment eza émission moko ezali malamu ezali kokundola esika bazali na pasi bazali na yango na pamboli chaîne na bino nyonso na bino basale ba journaliste nyonso ekufa te et dans la continuité vraiment ba partenaire ba ya lisusu ebele dans la chaîne moko de proximité oyo pendaki eko cartona na kati ya Congo na biso pe na monde amen amen papa en tout cas merci beaucoup papa Bena eza na ba ndeko musu bazo dans des missions na biso bazo ba va fali couper ça biso passe mais naza na mbongo te mais soki nzamba sungi na kotinda mais soki tena bango tsa bango en tout cas bazala kaka bongo nde baza ensemble na mama bazala ba se focaliser na nzambe batela nzambe bazala penaka alors nayebi te papa Bena bandeko musu bazwa nde miso bazo sepena nini baza na makoki te mais bazo promettre nini koko bala bango en tout cas nzambe afongolila bango kaka bozwi na ndenge basi baza na susi wana nzambe alata yango comme ça akokisela bango mai oyo bazo kopropose mpona biso baye tozangela mpe toza na bandicap papa Bena est-ce que somo oyelinga ya curiosité est-ce que otangaka mbongo oyebaka ndeni ke oza
billet autant oza billet autant bon ndenge nazalaka bongo soki tozali na mwana ntango tozo kodévelopper ba système na biso soki alobi nanga oyo eza 1000 francs o 500 na kaboli mais soki naza esika ya ngai moko soki nafandi nayebaka ke 1000 francs aza mokusi azaka mwa monene nazokokokisa ngo mpona kotanga mpe mbongo na tête reposée papa oyo ezali 1000 francs oyo ezali 500 donc au différence entre 1000 francs 500 à partir ya bataille nango 500 azalaka mwa kokonda molai 1000 francs azalaka mwa kofungwa na moke ka mwa mokusi merci beaucoup papa Bena alors dans un autre temps minute quand na to loba suka c'est vous ala pas ba abonné na bino ba na lido ndi boza beaucoup dans la famille FM télévision ba abonné na biso nyonso ba dans la famille na bino à tout moment ba benga ka ba tout na bino santé et do ba tout na vraiment un mot et pas ba abonné au balanda na bino merci na ba abonné na biso nyonso melo ko monga na koloba ke et ko za lokola fan et za lokola mutuel moko te puis ngana e ba journaliste belé ba leka na ba RTNC o ngana e ba kala lokola ba ngimbi lelo bazalaki na ba on dirait ba fan moko za ko soutenir émission wana ni na beli na yebi ba belle époquiste ça lokola lisanga moko boyo to sengelo ko moko andi on est la famille moko boyo to kutanaka vraiment donc bon à tout moment so va posa so rabino de beaux arrangements ensemble tout quand nzamba osonga et mo pas ba abonné na kasi nzamba pambola bango kaka afongolila bango kaka na makanisi oyo baza na nzambe akokisela bango yango mpo ekokisama mama moi le bamo atali lo basuka pa bandeko bazolanda yo baboyina topesi bango ka merci nzamba pesa bango makasi ba rezona biso mukolo na mukolo eza malamu mingi. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup na bandino sur FM télévision. Alors, comme ça na souka ya à traiter na biso, le ben za émission té, il y a ka poto kuta na papa na couple na aveugle pour remettre bon quelque chose au ndekwatsindaki na France, précisément na Paris, na Paris à Jésus-Christ. En tout cas, merci beaucoup na frère Don Nzamba Batoluta Sozali, merci na pasteur Jay Kafwa. Balobi joyeux anniversaire na ingénieur Gilda Ngoma. Mbotama elamu na yo ingénieur Gilda Ngoma bilelo eza mukona en tout cas mutu moko bien mutu moko malamu asolara bien jeune moko partager na bato en tout cas nzambe abakisa susu mikolo ebele pa na yo ingénieur Gilda Ngoma nzambe vraiment apambolo dans la journée na yo babi pourquoi lelo eza mabe nzambe abatelo vraiment. Alors merci na baboyi nyonso oboza ko s'abonner na chaîne na biso bozo partager bozo aimer be émission na biso en tout cas nzambe apambola bino nanga na pesa message moko ezana ndeko moko abengaki nga lobby na pourquoi aza il paraît chef coutumier fali so moyen zali ndenge na ota l'émission na yo eza mama oya pe oyamba ngai etake chef coutumier papa akoza chef coutumier za mabete za malamu mais chaîne o FM télévision eza chaîne chrétien. Donc chaîne nous a rapport na bandeko moni sona ba mama boy toujours partager passe na bango na biso eza pona bango pour que gloire à Nzambe m'attendait si papa mo na couple mo na France ba sepeli ba aider bango. Donc biso musa so zaka ke non tout to sola na bandeko na biso ya boy. Donc so za chef coutume papa en tout cas pardon ko benga le souté pour chaîne o le katé. Donc ba chaîne za ngebele o za banganga balekaka ba chef coutume balekaka o za rapport na ba pasteur batuka ya boy ba aveugle ba koka nde bato alekaka na chaîne gratuitement. En tout cas merci beaucoup na si message qui donc FM télévision za chaîne chrétien. Merci na bandeko nyonso bozo benga nga en privé pour que bozo ko encourager nga bozo ba remarque. En tout cas merci vraiment tokutani à la prochaine. Merci na profina na sima caméra tokutani basima. Bye. Makambo musu comme la rabiso na vie to yebaraté et uti wapi. Ebele lo tozomona bakoma baveugle bato mosusu pe abotama normal mais lelo akoma lokolo katana mosusu lelo bakoma maboma. Alors ebele pe lelo tozomona bazana bambongo mais lelo bakoma ba pauvre mosusu lelo ba maboko katana bango nyonso wana eza nini réalité ya vie. Désormais bokozwa émission na bino réalité ya vie. Réalité à vie, c'est une émission où on découvrir l'histoire vraie ya bato bakuta na ba vie pour que et puis ça biso mayele ba obiso to tikali to ba nengeni to ko vanda na vie.